et pas il na bimate il faut la collaboration il faut la collaboration côté na bimela côté brigade de Sarbatini na mito azo ko se journée bango na journée na ngam na boka bango ya ale ngoya na lelingo ya mama ngoya o mama lumumba ya mwane bashino bakosa biso bango basala souvetement nzambe na tongo ya kala to bandaka kolata lingwa na mama poto bomba kadavere poto bomba litringini poto bomba mayeno mama bana to bombe toke baina ya sarba le monde a les pères qui a la uniforme mais il y a les pères qui a la uniforme tout comme la tarate ce puis basala tout ça si mangano to il faut toujours kaka à reconnaître que mutasala ya koma bongo za Fabio Maestro maman on a que vieille poto et pour changer akuma beti vena ntimbo boikangi ya beti générique simbi Jiko kanuka kene yokomisi bolingo lokola kebona zango komisi bolingo lokola ndembo ya makolo bijubele sa garçon suisse meri sindani lili sindani laskoni mobutu oyebisa na shuna golfe na aux États-Unis oyebisa manix mabina kistope oyebisa oyebisa onete ele bouve oyebisa milandu audace. Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir et dépendre dans Airwatt Bolanda Bisson direct dans Concept Touch TV, votre chaîne d'actualité. Alex Ngandoumouna Moulouba, le Benjamin de la presse, moi, ma maman, Tréma, dis-moi, l'ensemble de votre domestique. Kazalara toujours, on a pour conseil de nous. Un grand merci à Batoutou. Pour soutenir les de loin ou des prix. Merci à Batoutou. Pour la rabazo, tika, j'aime, commentaire. Donc, total, abisso robot, ça n'a été pour s'abonner. Qui n'est plus pour s'abonner. On a solo s'abonner. Pour finir, on a pour finir, on a les appels, on a cloche la notification. Pose la toujours à la page au moment où ma vidéo est Concept Touch TV. Merci infiniment, Meradika Ende, qui est derrière la caméra. Un grand merci à maman, fille, maman, ma solo. Il y a papa Audace, Milan. Nous merci infiniment, mon président Jacques. Depuis avril, les rassembleurs de tous les Congolais, président Jacques Otala, le 4 avril. Ban avril, tout la personne de merci à toi, mon vieux Patrick Trifazé Courant, la Chine, Gombe depuis Chine, Otala Bisso. Mon vieux Fléry Toumbo, mais c'est tranquille, autrement dit milliardaire riche. Parlant d'Abisson, c'est notre moment, Olivier Zingit, le pauvre de la ville, toujours à la recherche du trésor, le jeune boss, le fils du pays, Apache, Chamou, témoin, la maman Linda, Otala Bisson, direct à Kin Awa. L'ingénieur Dominique qui est là depuis Luanda, Hollande, Bisson, la bataille pour comprendre tout ça, vérité. D'ailleurs, bien que vérité, Lumumba ya mwana, ex-animateur ya Ibrator, tout ça, puis le projet Zanango, tout est dans l'évolution. Il y a Maramboé qui est numéro mais surtout même langage fangolanga. Tout sur l'ana Lumumba ya mwana, mais c'est vérité. Ouais. Bonjour. Bonjour. Wabingan de charge à la média, toi TV Monde. Bonjour, na bande de tout bazola na biso ça dépend ba. Et na bangonga bazali bonjour bonsoir donc on est là. Santé ndeni. Santé bina na ngolo nzambe ka nongo mona donc santé vraiment kitoko nzamba zo facilité. Kaka tozana ba tete ndé tozana ba vina biso ba jise katanga spirit. Faut ça pepele. Maramboé qui est une évolution Marambou depuis départ n'avait pas Ibrator. Maramboé qui est une vraiment on peut que indépendant kitoko na ngolo nzambe do mode ka studio palais près na mon média pekaka. To simba bango rande senga ezalela quoi. Studio évolution comme une na studio on prépare au bête la biso bureau ni no bimisa na studio. Na studio na zabo na bimisa so entamba sungi za 3TP donc ezate na tiki no typique na tiki typique te mais na ngape kaka mais na no prendre est-ce que moi mingi moi afro moi décalé moi hip hop na zaade ape na makambo wana déjà donc na blo mezo bimana misato so nzamba sungi mo kozala na masana nga gali garvel na pese bambote belesika ali mo kozala na masana nga MC Azaz na bike MC Azaz ya parler un coup donc mo kozwe ozala biso bana kini ya bana ya commune kini lingo ala ba rubu gombe donc commune kini bo moko mo sélection mo sali mawana
badoyen kona basitaka commune kini lingola baombo gombe to chamo ide moko boye topesaka makambo selo mahambonga bafondingi ezokendele na kilelo quoi. Donc na biloko tout oyo olingo bizamisa tout so na comprendre bien donc ezaka ba featuring nde oyo obimisa donc il y a yo moko penda personnel les ateming ezaka collaboration na bande komisusu tuyanga moko eza nango yanga munde penda selo ba biloko na selo penda ba biloko na ngandenge zaleli na normalité na za ko na 7 titres parce que 7 titres yana ko penda ko fungola bina mabomba mi mobimba te to na opesaka ba idée wana po ya na mbwina ngamo ki ba biloko penda yanga moko ba biloko eza ba comprendre na ba façon belé on va stratégie monsieur ya no moi cachette tu peux ko pesa ngona sikote ba msubo kama ndeba umwa bendi umandeni bina mbikipe kuyemba ba teme kuyemba bina ba R&B wana OK kuvanda pana ba dancehall wana ba kuvanda pana ba na ba ndenge mukubu ba mama na mwa bien ba mwa ba sekuze ya bele to linga te ko pesa mba mo image ba sekuze ngo tout pour ça payer ici là bato quoi maintenant que le bien na ba biloko lingo bimisa so nzamba sunyi featuring no nande kono Gary Galvey et Bima mais c'est que tant on le soki nzamba sunya apparemment dirait non bo sisi ba makambo te bo solo li bien te to explication ezande te soki nzamba sunyi donc pour nzamba na sa mettre ya tane ya circonstance donc OK mambo na ngoda kitoko to ba ka nzamba ne muto apesa force na bandenge tu yo kinde to tsaka ke so nzamba sunyi le kada lebo pour nous bimite muto apesa énergie apesa mambo tsaka yemoko nzamba ba simple mo ebene ko facilité wa munike ba mikolo to ba rubaka soki nzamba sunyi donc so nzamba sunyi tout dans les bon na biki TV ko sepela ba bafla ba to ko sepela na bandako ba ko sepela na ba bara na ba boas na ba balabala donc auto sala na mango boy ya cool fa ya kuni ate mango boy zo batante to ba to zo ba descendre ba centre to ba descendre ba kimbangu to ba descendre ba mishu sama donc mambo na ngo kitoko nzamba osungele kabenda bien taka ba jiste katanga bazawana ba maître shika bazawana donc bazaza mo ibele ba fina so ba tete ndai bazawana ba dialogue mbala photo feti azawana donc mamutu kitoko voilà mamutu kitoko so to zonga sima ba to bele pe ba reconnaître vraiment bien te or za mutu bo rapé na ba parcours leka zongi samsono mo tandambu nanu pour ba comprendre que zaki ba biloko yo salaki wanga mna boka bango ya kota vena nga brigade sa batini na pese ba moto sika zali na nenga Paris wana donc na bimare pas ça ba pas nous lo bagelumba bimé pas ibote pas ibona bimate ibozaka collaboration ibozaka collaboration côté na bimela côté brigade sa batini na mito azwa ko se journée bango na journée yanga mna boka bango ya ale ngoya na lelingo ya mama ngoya o mama lumumba ya mwane bashina bakosa biso bango basala souvete manzambe na tongo ya kala to bandaka kolata lingwa na mama poto bomba kadavere poto bomba litringini poto bomba mayeno mama bana to bombe toke baina ya sarba moto boka ngba 2014 mabutu bayiboto bazaka te 2013 bazala déjà azara ne me abimaki abimaki juste bima enfant atakota Fabregas abima pete abima te andoza na wana Fabregas pete nzela eza yimi sebe na Fabregas te misa Fabregas ne moi bien papa ya iboto Fabregas te Fabregas na PC visibilité mais il peut PC Alexa Fabregas koyemba parce qu'on a la kisa bino bozara na ko la kisa mais to ka ba proponi mo lo ba solo lo ba ezaka li solo na yo mo posa ki na plateau o le émission ensemble lo ba yo posa na mo ndima o toka boza pe na plateau boy oui akosela ni maestro makambu mais biso beto ndima ka ba 6 photo zaka na collaboration ba to na lo ba na batuke to sala collaboration ba musu ba mo na ngane sibanini te na collaboration depuis to za no boy so dagi to collaborer normalement bité lumba neto sa makambo na besoin ngande na za la président boye to da to yokani to pesoka galona to pesoka mupepe wana wa collaboration bo salena na ba Gary Galvey te na gayo to solo mamba galite yo collaboration mamba ipoto to mamba ipoto wa patron to collaboration te bo patron ngona benga siko na benga tete ndai nani ayo bano sali pa ipoto na sala pa na ete na zaka na collaboration na nga sala wana to mono la ta ba uniforme te mais na bi on a collaboration on la to tie tout le monde les pères qui la ta uniforme te
mais na bien les pères à la uniforme tout comme balataka te c'est puis ça là tout ça si mangano to hein c'est à vérifier ça la nini tout ça tout ça oh aussi go mambo ali ngoluba ngumi mingi te qu'est-ce que c'est là na ndengolo baba collaboration ndio ibisa biso ke muna banda futo te nazo ni salaire kuna pour salaire agite ba prime ka pe ba ndolia ba prime ngo pe donc c'est belé ba 15 000 francs Tikabuko vérité na mata taxi ya bopena zo moto c'est belé ba 15 c'est belé pena maximum $20 eh 20 000 pendant $20 ba $20 il est belé c'est belé pena ba 10 000 bala ba rouge wana ya move ya ba move wana ba cholo ngo pena vélo ba pembe ah bon donc ba ni ba tant tout dans ya le bossel combien de temps na collaboration ngane to le ba rozela mo msala na yo tinga nga bani na kana komina kini bona genda congé ta pa ba voyage ya musique ka o na mo famille pe na ngoma bien na ko sala wa pa moto wa iboto ndazo poli bonga makama yeso na ko sala pa ne azem poline rectifie na ta kombo wan mo wana impoline oh impoliko yaza mkola ya fabrikas koza nabi koza mkolo nde lobi wa mto loba obi ka mkolo koza mkolo la siki wana mbongo to koza mkolo la siki nabi ko neti président na biso Fachi Beto et puis combien de mikolo bana parlement na oyo gérer koza mkolo la siki wana makambo même pas vous avez grand chanteur vous avez makambo vous avez grand chanteur vous avez no succès pour venir masana nga Patrick Beka mais tu me la monsieur Mikili et ça lit bien ça lit bien makelo et ba mo kata na makela ba no point na ni ngelo ba ibrato abimisa te mabimisi yo pe déjà pas bimisa nga wapi nga na bima déjà maintenant tu vas doter la biso bien ba reconnaître au rapport na ibrato qui a soba wana yimbi mtulu ba doter la biso na minute ba bigelo mumba ya mwana mais c'est la vérité abima déjà pas ibrele ka ba continuité pour muta bimisa ba ba to ba na Congo to pa na ba to ba bimisa penda baza so ibelete ba pena so ibelete donc les abana ki ba fait tuni abimisi ba fere abimisi ba maestro abimisi ba nani ba mokita na wera ba muke ba muke mais ce qu'on rota la ndako place au tap et là nous regrette rota la pena ki point ya kana que l'eau bon na ba non atteindre l'eau bien avant tu na l'eau regrette tant on la place au télé on a bien pendo fan na grâce à place nazala qui pas ibraton na zaki l'eau beton na mona ki bula mo na mona ki l'eau même si peut contribuer peut-être à la carrière non ti kota ndeko na wana l'eau va bien l'eau va bien parce que l'eau va bien pina na monité na son normal on a besoin que l'eau va bien na moi que l'eau est bien na koloba et go ça bien l'eau va bien l'eau va bien si on a vu une question on a attendre à raisonner pina moi babio na ça dit moi rétro mo le cas tout ça non on a une question là il faut ça moi retourner raisonner l'eau est bien amu tu peux avoir pas ça peine à mula munepe mais l'eau est bien non tu si qu'on tu vends du bout et mais tu te sous là l'eau est bien ou non et bon l'on nous regretter kuna ko regretter quand on regretter quand ndeba ya batika lika toujours na souffrance ani ya pasi kuna ba ya batika na souffrance on regretter quand ba ya batika suko kemba baotika suna manga mobo po batu ka ba iboto bazana ba bilakeli mabe bolimbisa terme anini abilakeli mabe za kwa kene singa papa biso bona pese ba mbote papa kuza banga sekaza na mwana ngwa msuko boya père na biso papa ko ndo bate menzambe mba mo automatiquement po na se ezani ba para automatiquement nzambe mba moko ofina kaka atakuti papa bino lobite nzambe ba tsaka yo no mono ka funa régler so baya ba skondi bazana ba so kota moto déjà na li sumande ba loba na linga adana bi like limedo baya ndabe na mitu ba boss no ba malédiction mo be sans cause OK ba sosola baya bana ba bilakeli mabe ndenge ngolo baya bilakeli mabe sans cause donc moto wa zana test na bango mo iboto jour kaka à reconnaître que mutasala ya koma bongo za Fabio Maestro ba momo na ke vieille poto e ko changer
akuma beti vena ntimo boekangi abeti générique simbi so atika respect à travers moto apese makambo oya kuma kubuya wana ici na omba mo iboto ajune kimi ajune mba mo kimi ajune na kimi on a ibisi ici kaza donc on a un message au lanzo pesa vibrateur un message na pesi il faut ça la nini pour azwa kimia azwa stable rep ne batu pour rep iboto on la rabi longi mo ka bana commune kini pe lokwa ngape na longwa na ngape na tikela bon mama o mona ni mona commune kini ok o mona ka donc so batu ba ki ben na rep iboto so belé 25 ah bon so belé 25 ba je ba suka ba 12 ba 13 maintenant za no pe kuno ndo yo ndo mona te toujours na zara na mona ba te belé le monde ba te belana na ebite am so za na manette mais nga ko na za na vivre na so belé 25 personnes ça va manquer ba respect les jours quand il porte le barake reprendre a mizongi pour ba sentiment mona ba tumba ma tete ba cha wana ba tumba acha tumba makasi ya mwindo wana ita vertige ya mabe bosa ni sa ba to fatika pe tumba comme pe tumba ko mtembo ya kai jour quand benda zo benda que conscience ya ko mikitisa humilité babani humilité nous botanga mo humilité totale humilité précède ya mwana ndongo lobi wana jour ostala ga geste wana omona iboto atana ba live na ye ni zo batu bo ba live ni zo batu nga ligi iboto na ba follow me na ba ni na ba live na beta kama be ah bon wallahi mais miso to sa to iboto ko se miso mo si ko na wanga na bete ka tika bwe je te jure là que la vérité jour ozora vena temps ya kunzima bayare wa zosana ba sentiment batumba wa tsaka mbamo jene fumwami OK poto lokwa beka memba mise na poto osama mbutu pe atika kolanda mise déjà lo mwe kamusa ripoto ko mine garde corps de plique asali ni on garde de corps de plique depuis akende boy kolanda depuis avec nous pèse na nzima ya ipoto pèse ko geste moi bien ipoto wa salary pe pour nzima ki pe ga utefa maeso kuna la samba kuna nini na repa ya vichoni pour faire tu pour kiponza vichoni bi okoko na ngai siko pas vichoni onzimi siko na bwe oboyaka meteke mambo sala faut ko tika tumba ko faut tika devant koko ndimi mais papa siko meteke mo siko moniteke siko wato badi tumba ko la beteke 12 ya fara en fait on a sonné rien que la vérité pembe au bana section millénaire qui cheta manjenje ko l'hiver akala rien que la vérité vient dans parfum zo la bi marambo abete pembe c'est vérité abi okoko nanga okoko nanga après le ben on dit ma bon sani mais bibi kula bire désolé raté on dit les manzaka batoka ba iboto fubu ba ndeni okosea bango ko bino mbuzaka na bango mais quand le betikali sur la koko tout le monde peut mettre sur parce que vraiment il y a ba koko là tout le monde frère mon côté peut pas bien filer na ko charisme avec pas kutana il prend 9 fabricas ba yembi c'est comme quand tu expectes au monde ayo pe quand des jours c'est nous mais sur fabricas par deux bona ba TV ou bien limbisa yo na mambupe le kana to ko monde peut quand il pas maïs sur fabricas ça me nga uta maïs sur una problème ezate mais est-ce que to zaradane est na fandi benada maïs OK ni na vandi da bana da fabricas ni na pemibo ezaka teke ba mona ngaka ka to te donc to zara déjà ton esprit ton moral ton finance donc azana nga partout yaka te basi la ka lumumba te na danga na da fabricas kozana na maeso ya ko swini tene dabi tuza na ya tuvandi tuza déjà donc na da maeso OK na da maeso déjà ouais déjà maestro ne déjà fandi do tskalikara badbamona ndeka image kutu ngakuti image kutu za kutu loko te pona zaade ana maeso to bamona pe ba image déjà mina bina za déjà ma yabu maambuteli kumba osala pona te ngape na ave na besoin pe te bamona ngaso ndeni te ngana obeta musique na nga mais na respect be na maestro pour ça les guides abimisa batu atala ba génération ba vina biso ba fenge ba vina biso ba fali ba misi batu lo maestro nda abimisa te wana vérité te wana pena pembe wana kosite donc il maestro lekela bongo maestro wana bana o kina ba lo ka ba miso mo pe ba impolia no problème te mais ba bana ga ya maestro ata vina biso fali abimisa ni mutu na nenga mabete ba yo bulimbisa nga ya ka vérité vina biso sheta
abimisa ni mutu bagula pe balimbisa ngo ibagete au caisse bamisa pe ata Grèce baate me Fabregas azangu toko kipe su goga bimisi ni mutu mutu ba fina so bapaka basala ndeti moi je mobe mais basala nini basonga kaka so maïs ko bimisi ba ibrato abimisi ba bina file abimisi ba buchuku tazonga ine abimisi ba Thierry Mugler abimisi ba maso abandalo maso nani Materazi abimisi atobele abimisi masana mo Giscard atikane koyemba komane ka mutabasi bani abimisi ba Giscard atikoyemba o muna ata Giscard atana radio atana ventilateur créé azata ba Giscard faut bazonga ka fait bazongi akumuni pe kuzongi kuzone pe bato ba wele ba pressé akuzonga ne pe maestro yambe na ipe ya lespe pwane papa poste na bango bato na so baza ko sambrier baya na bango ba poste na bango ezawana ba uzonga na bango ata ba fina so ba Thierry Mugler azonga ne maestro oyamba kaka ata Iboato azonga ne maestro oyamba Iboato déjà l'orchestre ya fani ata bina fili azonga ne maestro oyamba oyamba ne kaka bazonga ndenge atayo kana na lobika na neki tsweni tina loba kaka bakozonga pe maestro wana mutema na oyamba avandisa bango pe ka wana dababo ba orchestre na bango wana so ba orchestre qui est bien testé ko ba mise bazo longwa muni ya bilaki lima biso tourner pa bato to baboya maestro muni ki bazaka bon muni ki kai mu evanda te c'est un peu ça ngana boya na ngate ngana lobaka rien que la vérité ne lobaka fe na ngadi bien so mo konzanga ba ça qui dit là mais Lumumba aussi la carrière solo na yo au 3 EP bientôt la tozon kaka ne oyo to zelana on est à ce que le roi mbota et est-ce que le roi kuzonga ya mwana nzambe zaka le roi kuzonga mwana nzambe donc il m'appelle lobby et vous madame supika lelo pe OK donc ngole kobima et banité mais bientôt là mais bolela ba producteur bazala susciter na marambo ngo bomo sala mama musique ce qu'on a za la sima Lumumba asima na ngape liboso na nga asa ona mimo na nga mobo na kitalatala et mutasawana nzamba na sima na nga machia mesho sama ba centre na nga ba na sima na nga ba vie na nga na kana bango bia ba na sima na nga vie na nga pe Fabregas pe ape na sima na nga batu to ka baloba vérité ba na sima na nga na ni poditer so nini bazate na kana ba vérité batu baloba ka vérité le ba na sima na nga mweke mambo esale mabo. Merci beaucoup Lumumba ya mwana tukona tuna suka batali obaki retenir nini après on appelle ça bien on appelle plus ça ce mois tu as capable de ce qu'on a beaucoup le moko 6 pour 6 kaka ngona kana ba 6 pour kuna pas jeune collègue na fili pour toto ndozong saka ba 6 ya mimi na on zong sala moko li solo 6 esabu et le 6 ezala le 6 baye ko lukanga kaka na 6 ya Natala calendrier ezalaki pe na 6e mémoire soki nakanisi bien tozalaka pe na 2006 ekila bapesinga na siba na soso ya siba na soso ya baponde naki bien te nini eza makambo 6 naki nango bu ele 6 ezalaki le 6 baye kolukanga kaka na 6e ya natala calendrier ezalaki pe na 6e mémoire soki nakanisi bien tozalaka na bango na 2006 yekila bapesinga na siba na soso ya siba na soso ya bapondezi on est mambo 6 OK après ce qu'on a zongusele bongo na ngolu ezangolu motema malama Yesu na mboko yo ezangolu makambo mine nazo sala na monde asanga kutu welo kote lelo bako makaba ya grand tika biso tuto banga afulaka ya ofele ya bimisa ibratore na banda ko bozongisa ya ofele bongo le OK ezangolu te bimisa ya ofele ezangolu mama ngolu
ezongolu motema malamu moto na mboko yo ezongolu makambo minene ndosala na monde asana kutu welo kote tala bakomaka banyagra tika biso tutoganga afulaka ya ofele ya bimisa mongali ye mongali nena ibotozi ibu mo bengi su mongali asa mongali nende nabuna nga point nga batabu bana basoda bokela nga ngata buina banani na mboka uka ndi facha president bu Boyo mse su mongali ndeli televuma mwana bandaki no pinda bio zotanga kombo bien mais na suko tenga nisika mongali yena ukufa yo Patu ba retenir nini Lumumba ya mwana patu ba retenir aki bazonga lo wa charlatan te bazonga lo wa mutu mo mbongema te je parle que la vérité sur la vérité nanga si besoin blessé les autres qui s'abattent balimbisanga opa olimbisa ninga pete avandi na pe na ndenge na menga na lubara pembe ndezala kaka na lubara pembe kwa to bara ko garda ke lo mo bo to ba ko garda ke lo mo bo ya olobeza ko mingi te kala mingi te bo mona ga mo ndenge kendela onela famille sacrée. Voilà, ba dédicace numéro contact na batba luka peut-être ba contact. Numéro contact ba ko tara na ba page na nga to ba s'abonner kaka ta na chaîne YouTube na nga Lumumba ya mwana Udoma bukoti bo s'abonner ba page na nga ba TikTok na bo opesa ba numéro bo epo yebi ka ba mokilonde kuma so bukoti nde to beta ngosko na PV et que non na ninga normal ba mbote na nga na pesi na vie na nga parfait zola na pesi ba mbote pa vie na nga parfait zola na pesi gelo mbala poto feti na pesi vie na ngai maître Chris et Sisoro Bakumba Boufa Pissom 35 et biso moka bana lukunga na pesi honorable Joël Mongo na pesi venanga JC Katanga spiritu babi JC Katanga za na bosa nité maître Chika to kanga bango toujours na pesi mbote na ministre dédié Feli ya biso bata messianique na pesi mbote na bana to ya commune Kini Lingwa la Barumbu Gombe partout dans le monde sika bozabi biso bato tokenda ba congé te do ba vérité to sika bozali Lumumba ya mwana yo wana Mireille Sandoku Africain bona 3 ba ope bazuma banga te problème te mbasima. Voilà, merci beaucoup Lumumba ya mwana na top perception. Un grand merci na batutu au besoin vraiment tant à la biso bo partager vidéo bo tika ba commentaire et ça la biso vraiment bien surtout bo sanate ko s'abonner les sous na concept Tat TV chaîne na bino bolingara ninga. Un grand merci à Merdi Kayembe Wazaki na Simabilili, merci na boutique Dame Bijou Molato na Kanda AD Circa Savubu, Mega Top na India A63 Circa Savubu, Mega Top na Nyangwe. Ça nous dans cette référence arrêt major. Merci infiniment à Maître Charlie Mbonga au Guerembo, la réserve de la Funa, Banero Talabiso na Moni, Olivier Nzengit, le pauvre de la ville Motomoko bien, JBL Kadima, le roi des salles, c'est 2 fois par an canadienne. Motema Louis Scott papa na Jaden depuis Ottawa otala biso na moni les sous Nathalie Ramazani Mwasi Nzambe maman na Maela Onia Motema président William Ikona mère double la millionnaire depuis Colorado d'Anvers otala biso Riba ku TGV na Californie na moni les sous ya Willy Musheni mon vieux Guylaine aussi nzu papa na Guylaine na kata Cape Town na Bosanyote moni oze wondota la biso par bazai terminé bela mieux quitter c'est lige Kikwimbi, c'est Kikwimbi, un partenaire de tous les temps, de tous les jours. Nathalie Nyamabu, on dirait qu'il y a Angola, Luanda, maman Kabelo, Bambo Tenu, Angola. Vous avez bien l'extrait de l'avenir à trop, vous partagez vidéo pour nous. Ça l'a plus plaisir, commentaire, j'aime moi et ça l'a toujours bien. Quant à moi, je vous dis bye et on se retrouve à la prochaine. Ciao. Kanuka kene yokomisi bolingo lokola kebo na zango komisi bolingo lokola ndembo ya makolo Bijou Beleza garçon suisse meri sindani lili sindani laskoni mobutu oyebisa na juna golf na aux États-Unis oyebisa Manix Mabina Kistope oyebisa oyebisa honnête et les bouveaux
oyebisa milandu milandu